Inscrivez-vous. Eh bien voilà, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs fidèles de cette émission, exprimez-vous avec Noli Tambou, les sages. Donc vous êtes sans ignorer, vous informer, c'est notre souci majeur. Il y a un moment vraiment information ce soir. Aujourd'hui, Binonos Boebi que Nenge Mukilba qui mieux de son hérité Watanabe au Bayo Kanarate, mais le lobo découvrir que héritier Watanabe a yembi na chanson ya mieux de son, mais yango penzate yango toyela ki awa toyo kolobela plus sur l'album Ingeta Otomoni ba fit ezebele mieux de son. Tout d'abord to kutio awa na place bozo préparer nini clip na bino déjà chanson ezobima ya toucher jouer. Tout d'abord comment héritier aye autiki na ye ko participer déjà l'album no atoza na France et ça l'on tout d'abord ndeni c'est na bon sama mukeza album na chanson plutôt na chanson oyo yo yembina na album ezobima ya Flashing Geta toucher jouer toujours na série à Flashing Geta en tout cas donc de un d'abord bonne guérison na pote na ngai donc héritier Watanabe na bigi auti na ba opération mais malgré ba douleur akita ikini kaka pona souci ya mouvement et puis lisusu pe azongi pe kaka pona souci pe kaka makambo bon tozo sala ba tournage donc tout à l'heure oza na kati moni mwende tozo bosser donc ya arrache pied malgré ba malili ya mboko mais toza toujours ozage quoi voilà toucher jouer toujours toza hérité wata to moni pe présence na yo oyimbo sali vocal na chanson ya Ndekono mieux de son. Tout d'abord tango monaki proposition ya koyemba rosala avocat na chant ya muninga na mieux de son et ça le ndeni. Ouais, déjà pour moi c'est un honneur et là au monde na loba ya mukeza nini parce que ndengo bandagi mindo bandagi na départ ba que eza ko moi que mieux de son nga benga ke doublé que double au ça clip na et que mon présence est héritier. D'abord premièrement faut zongo lo wana tout monde ataye mo grand prêtre Nzambe azana ba ange na au moins maintenant que ange Michael Azali, ange Gabriel Azali, mais cela n'empêche pas que ange Gabriel Azana a puissance naïe, que ange Michael Azana puissance naïe. Le roi de la forêt dans le roi tozoé na format wana Azana biso ba petit naïe. Force par force, miel aza étoile, héritier aza étoile, pour ne citer que seul, pour ne citer que biso tout ozali wa mutu na mutu azoya na pierre na édifice ango po borango et mata. Oh batamokili balobaka baza libre ya koloba après wana le reste biso eloko eza plus important kopesa bango musala et musala yango kuti biso to sala toto bosser en plein hiver kande ya lobi nga ba opérer nga na zonga ekine après fa na zonga suboye pour na beta clip na mona mai et on a na beti donc ndeto beti boye na ok na ngamba mo le lendemain donc uniquement na travailler na noko après na zonga parce que na participe qui atike la espace mo na s'exprimer tout ça il aura ba question réponse voilà donc banakin boyo ka toucher jouer car ndenge invité nga pende na invité ki na nzemba Colonel Tshisekedi donc complémentarité on a des sala bien et na qui na travailler bien beau cadre na ndima écouter que na ba to ya studio mo vite faire na za batandi drama ni na que très beau cadre donc voilà et coup de chapeau et on a souhaité ça nini que boyamba banzembo bien ba toucher jouer ngo boyamba banzembo ba mour vrai banzembo c'est belé baba na mai belé bana bakata banzembo batade bazana nzembo ba Olivier bana banzembo ba boa tout le monde a nzembo boyamba disque na bino bien mouvement na biso toujours soudé toujours la main dans la main toujours mon mtazo pesa ba capacité na yo azana ngo o baninga pe bazangi po makambo kendeli kitoko kendeli boso danger. Merci beaucoup. Donc, je crois que Ranger Smith, le beau comme maman, le réalisateur, pas comme les autres. Merci des Jeux Olaxabatouba image, en illustration. Prenez ça la plaisir, la banakin. Vous êtes sans ignorer que cette émission, c'est une émission de la chaîne Molière Télévision, présentée ici en Europe par www.voiceof
congo.net, donc avec Franco Tupuki, avec ma partenaire Nabiso News Baby, RD Congo Information, Hôte 243, Gervais Katende et le son journaliste, et ce sont là nos partenaires. Miel de son, donc vraiment, on a parce que tu viens déjà, Boti, aussi ça va clip, namnon de Wando Sala, Nabana Kin, Bazo Landayope, Bazo Monassou, Miel de son, ils ont ça la sous qui va confirmer que Miel de son est toujours bel et bien dans le groupe Maison Mère. Roi de la forêt Zagana tout ça il peut interview ba mona ki susu confirmer bango li susu que Miel de son et puis bana kino bazo manquer moi un petit mot déjà pour na to clôturer quoi na yebi que bazo manquer un danger donc surtout ba massa na nga ya podium omoni ndenge biso to beta ozo sentir ne to beti tout à l'heure wana esandi to flashara soki wata beti na minute wana zo zela yo kanga na lelisa na côté kuna mbala moko hermando kezo telema yepe na makamuna mais zo manquer nga mambo wana zo manquer nga vraiment donc en vrai le revolver na minute c'est au point bezaka hotel te yango ko ya raté yango ko likambo fo ezala po bimat ata mo ndo tirer bo banane soki likambo voilà et comme na gene crime contre l'humanité après ces pays yebana fo munguna ya batandi bayaya pona na bango matin midi soir genre orchestre mso tanda bando bisabiso moko donc moko ya kuna na moko na biso miel na moko na bango wata na au moins que tokobeta batu dada après ba lesili donc minduke bimaka soki likambo ezali pezali to boy bo bebisa babal na bino déjà pour minduke maka ezali Miel de son moi les lobasu na banakin vraiment de tondo lobako na orchestre Roi de la forêt lando à partir à Molière télévision à Kinshasa moi mon espoir et puis bat ba mon a déjà moi ndambo déjà ba clip ba sont déjà avant ba lamba lamba ba clip ndé marambe se préparer quoi c'est ba fanatique tu ya onye musique à Maison Mère ndinka ezala kaka donc soki batu ba s'installer za nango sur la obanga mais boze la siko boroyoka flashing etezoya donc boza toujours poser bozo monat musala donc mutu oya aboya kamaka mutu ya kimaka banini balukaka ye menga balukaka ngate ezala pena so yepe bomoni pena ke numéro ezali obengi contact mambutu on comprendre yo pozala na biso na le roi la forêt na aéroport to sola mambutu bana nyonso ya Kinshasa bana Maison Mère toza bango maele bolanda te ba les on dit bolanda te ba rumeur yango mikolo balobi les rumeurs ça tue. Donc voilà quoi, donc Bambo Théâtre na batutu balingara Miel de son en commençant par Yemei les rois de la forêt donc na bosani pété venanga Kletska be ya Corino plus important que les coltans balobi aza abimaye moko balona ekututi liebo vu futi la zolamboa yesikoyo donc deux fois tu na bossan PTV na Max moké papa na l'art lourd lire na pesi mbo théâtre na grand frère propre l'ami la miel donc so na tali sikoyo staff na nga ya Panama na moni siko dans un monde ba officier Beng na zo mona Kadhafi donc les chargés de l'opération type Bichi de Parigo Karel Bilombo na moni na bosanité donc papa na Kenaya donc na bosan pété firmé ma toto Pati Klinks donc il est balobi que donc ça va quoi mambozo qui est bien Vincent Bilombo donc talara et donc balobi que Mundele Vincent Lubaki moni ba Bilombo ba kotanga tellement trop wana ba cousin Vincent Lubaki donc na bosani petse donc na bosani te ba lui Kimpolo donc ba onga na bosani ba limbisanga kazi do matanda mokonza Naples na yebi que ngana sana na yo lisusu à moi quelque temps mais hérité babi qui hérité déjà to succès déjà tout d'abord ngapé a revoisiner le donner za ba bana ba koli na bango donc iboti na bande na bino hérité spécialement pour la clip ya Miel et puis mo ramener pour 2014 c'est côté faut côté ça ikanga masolo hérité biso tonga to zo na émission de tonga to yamba mais to souhaiter sous ba bonne guérison parce que vous avez na première qui na opération na compte émission exprimez-vous et à mon nom personnel Nolita na présenté na souhaiter ba bonne guérison. Si merci. Kinshasa Zolando siko zonga na sur leur kendo kuta émission na Molière télévision. Bala Kinshasa balanda moi un petit mot et puis betela bon moi lisolo bref séjour en Europe quoi. Voilà, mon séjour s'est bien passé. Déjà, on a passé ma sanya sur une musique à Maison Mère Mbote, ma tout côté Bozali, le roi de la forêt, ou père Nabiso, patron Nabiso côté Zali, Igou, on a bien que Alingana bien son excellence côté Zali, Bambote Belé. Donc voilà.
vie tozwali ka ndingo olinga makambo kende ne pe ka to memango malgré ba rumeur quand demi ala lobi les rumeurs tu biso to tambola siko na ba rumeur te to yokango to tiki bango ba souffrir nango biso to sala na boulot pour preuve okuti biso en plein boulot pour boulot zaka na kinte côté nyonso boulot ko salama so okuti biso na Tchad to salango donc to sali yango peut-être bana kin ba kotala ba sepelaka parce que to salango pona bango nga boulot ma opération nga jeune les gars j'ai succès na zonga rapport na moi atonga mike mais plus important na qui privé mais plus important au mokili ba ki déplacement za ki ti ba grève vuti la ba payer bien ba ki héritier ko beta clip na miel de son par rapport à toucher jouer na zonga plaisir na nga za leo na moni ba Karel Bilombo na mona na ndula suka to beta na Allemagne banda makambo e bando ndule ko beta te ndule ko beta na mona souhaiter donc plaisir na nga type biche route to ramener entre les avions il y a pas Trésor Mbombo la biso moi basket moi t-shirt na Kinshasa ça ngaraté Trésor Mbombo kawe Kenny West wana masa nga ya parler depuis banda manchika za rateri musikelo le plus important zali toujours na pesi ba junior bongo union européenne mbote papa na Brian Messi malgré na linga Messi te mais Brian ala li fanto na biso nga na mta Cristiano Ronaldo ba Real Madrid à la Madrid to kufa na Madrid na pesi ba yanga bande ko nyonso mbote donc Noli c'est un honneur pour moi ya kozala na micro na koloba na micro na yo et na kosenga kaka ba au permettre peut-être ba mbote na ba Josélie Mapuata ba masana ba bien exprimer vous librement ma Joël Botekol yo yebi baba bébé na biso toujours na pointe na bosani pété oya ngai héritiana na pesi ba masa tumbote na bosani na Christian Kino en bourbage total or noir Kotozali Trésor Yaba yebi l'homme selon son cœur hein? Pourquoi pas venanga give Muchita le nouveau riche muto mbongo ya sika ya mbongo pe ebele mbala moko na bosani pété baswa nyonso batikela nga ka Dadi Kimberni c'est une hérité tanga kombo moko na bi Dadi Kimberni donc voilà Kotozali nzambazala ba venanga ba telinko ina ba Londres ba venanga ba chibasu Hervé Mwanza garçon de Lix à Gangela Lix à Fukamisa Lix à Betty Lix Mbata Lix à Kimia Sotemir à Landieti na Libanda à Kangie à regarder makambutu kitoko bama sa tumbote na rosu qui s'appelle makokanga makambupe ka atekanga moto loba donc pour moi d'abord plaisir eza ko mona miel et tout ça la boulot to mesana ko ça na e to yembi na na kati na bi ko ça la bas extrait et ko ça la bana kin bien bana miki il y a bien bana miki lipe merci suna bino kande boko mo pesa so pe moi chance wana to eto ça pe na bino moi tant muke même si ndule beta te mais besoin so quand même bien et bolingwane zali kaka nzamba za na bino bo soutenir biso kaka atana ko somba ka CDP za soutien zaka atendule soutien même CD wana ezaka soutien pour biso bana pe balala nzala te ba Lolita ba Héritiana ba Brooklyn ba Petit José bazala bien. Et merci. Merci beaucoup. Nasi to Kabouanabino, c'était Wata. Ouais. Nasi to Kabouanabino la chant. Pour l'anga déjà na désannoncé déjà na article labino micro. Ouais. Mon revenant na katu malobati. Zananze moko ezala pena na Santara. Omoni baloba ba première fruit. Hein? Obisina biso zanini. Dadi ngana wiyo. Nanga to Kabouanango, boye mo wiyo. Ngana wiyo ngayo. Mushanga bango sakina la longa komi loke Escalator mata poto bukambu mangana kwei Mboka to pona kito vivre continue mawatro Nakomi kobanga ngana wiyo Nalingi yo lingite osusu kakanga Mushanga bango sakina la longa komi loke Escalator mata poto bukambu mangana kwei Mboka to pona kito vivre continue mawatro Nakomi kobanga ngana wiyo Nalingi yo lingite osusu kakanga Soleil ngonga koma siara en Christ kota za bambote Nagasaki en plein hiver milingezo bima na munoko voix cassée mais tozo yemba donc voilà eza bena ya biso malili eza so eza bena mutu mususu rene na hiver bo malili boli banda boy akoko ebimisa mungongo ngota donc côté bazali ba ebi ke o ba talentueux doublé revolver azaki wana watanabe Tobesino Ambote, que maison mère vive, que maison mère aille toujours de l'avant, que Wera sonne le roi de la forêt, leader des leaders, Azalaka Nabiso.
Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Exprimez-vous avec Noli Tambour Sage. Comme j'ai toujours l'habitude de dire, si vous avez aimé cette émission, dites amen à celui qui est derrière la caméra, Ranger Smith Lobo Kwamama, le réalisateur, pas comme les autres. Nabo Sente na bateau basimba vraiment émission Oyo. Et puis Nabo Sente babi mutunanga Trésor Mbombo, Trésor Mbombo le number one. Balbi wa Mbombo, Trésor Mbombo. La personne bambo tebele nabi Guilhem Aïndou le parrain. Guilhem Aïndou, merci beaucoup. Balbi Lolo Moutima, Pactol, Balobi Maison Pactol. Partenaire officiel de l'émission Exprimez-vous, Nabo Sente Babi Général Grade en Kumbu, Pajou Simba TTC, et Nabo Sente Babi le 22 février, au Yobana Suisse, Bozelanga na Lausanne, na soirée de défi, na Rosalawana, donc le 22 février, au Bozelanga na Suisse, Rodrigo Maïmba RM Pro, Nabo Sente Babi, Trésor Mombo et Thierry Moussiki, le Bunka Palace. C'est par ces mots que nous bouclons la boucle de cette émission. Nalobi Karel Bilombo, Pesa Keinambote, à suivre.